Bonjour, bonjour, bonsoir. Famille du Bota Place Union son bonsoir. Union soit la belle vie qu'on dit la patronne. Maman Morote, maman Raigoshi, maman Ochigare, maman Tioma, pour de l'écriture. Babi vraiment famille du Bota Place Union surtout bonsoir. Mais tout le rabi natina, pour le peuple rabi sonatina. Là je dis un grand merci à Odette Lessa maman la Lisseline. Donc on laisse en Zamba Versas et pourquoi pas Irani Kialuta Motema Richard, Mefile Samotema ya Papi, Nadine Kialuta Karine Zanga. Merci à toi, Excellence Joël Simo le million, Patricia Branco, Gloire Digitale, Christian Zarco, Bossa Zamoko, Okem Edouard. Là je dis un grand merci à mon vieux papa Jean-Paul Kapinga et mère couple Motema Batou. Il y a maman Nancy. Babi wana vraiment parents na ngai papa na ngai moko Jean-Paul Kapinga et maman na ngai moko Nancy babi mère couple. Mais un grand merci à mon vieux propre Tito da Costa, le roi célèbre Christian Ngoma, agent César moko Adagio Lubanzajo, Turquie Luanda, Turquie Kinshasa, Olilo wapi Adagio Zana Poto et pas wapi Tomoni Rose Mengi ndaza kuna. Là je dis un grand merci à Renate Yoïsa, Yangoana vraiment. Merci beaucoup à mon vieux Papi Yambate Kadiamona, Papi Yambate Kadiamona depuis Canada, Yangoana Yaya Jamirata. Merci beaucoup na ba massa tout balingranga Fondation Guido Twango en beauté na bino Yangoana vraiment. Le famille Bota partout en tout cas. Merci beaucoup na tonton Yam Siamba pour ya parrainer chaîne ya Biaka officiel en tout cas vraiment beaucoup ne pe na Yam Siambe beaucoup peut s'abonner kuna parce que c'est grâce à eux de toza lelo toza boye mto a parrainer ngai au besoin na lelo ba boni bazo mataper. Merci beaucoup à tonton Yam Siambe chouchou ya famille du Bota vraiment. Merci de l'autre monde bisoni à tout 10e épisode na biso ndenge koti. Tout monde ndeko na biso Aziza o wapi akomi infirme. Azizo wapi asali accident na papa na biso Serge pasteur patron o tout monde basali accident. Aziza lola komo tamba na chaise roulante. Maman Moseka omoni conséquence yoza kaka famille boya famille ye lelo za na pasi na mwana nao. Est-ce que to moni batu wana oyo bengisaki bandeko oyo betela etolo nana ye wana nana sungio tala Mariam ndenga zolo bana Azizo alakisi kolata atesi kabelo na mutu abongisi ye na mama na ye. Lelo Aziza komi na infirme akomotamba na chaise roulante bango nyonso. Mariam akezwa ndako akezwa studio avant d'aller na mama na ye. Maman aussi omoni conséquence. Omoni conséquence place soukeli mwana sa bali sepela kaka na libala mwana bali te tema bolinga ko olesa famille mobimba po mwana abonga. Ta la conséquence ici que memi ndeko na biso Aziza. Ndeko na biso Aziza o azaki na mobali na ye papa Alain bafandaki bien obité papa la za maboko makasa kabate to nini o Aziza kendo luka Serge. Maman Moseka ta la place okumbi mwana na yo. Au moins babiloko fete ya biso. Il faut ete ya biso babiloko par rapport ya nini ke mama sepela na mobali o mwana azu. Mwana no soka zui mama yo fo ba ko protéger libala mwana na yo. Tango nyozo benga oyo yaka bozo sangana kolie pai ndako pai mai pai kure pai siko charge wana nyonso na ngama mikumba na Aziza. Ala pasa ba responsabilité na asa pe na yana etop. En tout cas mama top mtazaka bongo bakosaka ndeko na mobali te. Bravo mama top. Eloko sali vraiment eza malamu. Il faut zonga famille ne subir famille kutu te mama ne fois subir conséquences wana parce que grâce à maman Moseka nini o grâce te na mabe ya maman Moseka nde Aziza komi infirme bongo. Osomona eza kitoko te ba maman il faut que ba ko protéger mwana soka bali azapunda te pour laisser famille mobimba azapunda te fa sale la famille mobimba bota la conséquence de kona biso Aziza place soukisi osomona to esus to zongi mukie to zonga mukie botomoni belle vie comment tomoni belle vie
tout le monde pardon bobo oyo lelo a commis bobo lelo aza na prison bobo aza na prison pour nini influence kutokoloba influence ni otokoloba soifé d'argent ndem de comme si lelo bobo na prison makala bobo tanga abosani ke belva nyokami pona ye bobo abosani ke belva sali nyonso anyokami po ya zala bongo bobo abosani bolamu nyonso a belvi bobo abosani makambu nyonso belva sala ye bobo alandi mama Esther po mama Esther oteka drogue mama Esther akosunga ye mama Esther akolesa ye mama Esther akosala nyonso pona ye lelo tosuki wapi tomoni Piero ake prison tomoni bobo ake na prison pona nini balingaki vie apressé tirbo azoteya Piero alobi jamais yo kokota na bakari na biso te voilà les conséquences mama Esther azalaki na mbongo na bien te mbongo ne ya drogue. Vous voyez l'argent sale. Yango ye monani na maboko. Maboka maman na biso Esther. Maboka bobo manoka. Parce qu'elle a été trop pressée. En voulant trop gagner. T'as laissé que soukeli bandeko na biso. La prison makala. Bota la bino moko esika bandeko basuki. Na prison makala. Ceux qui vendent qui n'a pas belle vie, est-ce que les gens sont en prison? Vous avez une conséquence. Été à jeune garçon bazalaka qui a moni maman moko mukolo, makamona lo bango eza chose vraie. Maman moko mukolo za quelque part na yolo boye bien. Oya kangaka bana batami bala miki en otage. Ozomona yo mona kama mama moko aza na ndako na aza mutuka no oyebi vini te mama na menaka. Oyebi vini te mama na salaka tala lelo conséquence boba na prison. Tout le monde papa na biso pakaloui na maman na biso milo nde bake bonde la maman étoile belle va que nous a témoin atanga na ndeko Belleville nous permettre en côté atanga na ndeko Belleville na ko permettre en côté ndeko nga ke bima témoin ya muto a emilia ki likola mbongo mabe likola l'argent sale. Wana eza ba l'argent sale. Tomoni papa na biso pakaloui na mama na biso milo. Obi baza na ko baza pa courager. Comment bino mabo bengana mwana bato. Mais lelo mwana bino za na passe bo ke no luka Belleville po ke za la témoin ya mwana na bino. Na prison Belleville ko kende te tika kufa kuna na prison. Tika boba kufa na prison kuna parce que aluka ki mbonga pressé azaki na posa l'argent sale ta la place ememi. Obi en tout cas Belleville ninga kimi batu biso nyoto na muntu to ebeka ke no bobo ke simba kisi boy na bobo labo mais tala ndenge Belleville a compliqué situation. Maman Esther a teka drogue. Bravo la patrona, bravo famille Bota. En tout cas, ma yele ndeza kaboye. Muta memi biso na histoire nde muso memi do biso makanisa batu nyonso tout ebeka ke bobo simba kisi l'argent sale mbonga mabe mais l'argent sale eleki na drogue. Tala gi o ami beti tolo. Yaza Seigneur. Seigneur bakangi. Est-ce que bakanga nzambe? Mais gingombe bakangi ye. Ikola mbonga mabe abebisi baketi ba junior tu bango tu wana babenga baketi wala patrona lelo basuki wapi makambo la patrona lobi o makamba film o bino to moni yango eza histoire oui to moni yango eza histoire eza film mais ça leçon était ya biso eza leçon et surtout na ba jeune garçon o mona ba mama mikolo te na mutuka mona mama mukolo alati kitoko ta mona mama mikolo na mbongo te bana boko suka lokwa bobo na prison mama mukolo zoka bana batu oko suka ka lokola pe mamesa suki na prison eza malamu te bongo mutu azosela biso ba film ya kitoko boyo bino bozi courage ya kofinga eko traiter Belleville mbwa
obiso na vai na komi na puana mama ozosukisa nga motema ye mwana mwasi ya mokolo oyo amela masanga na kaza libaya ozotia vie ya Bellevue molungi ye nayebi te yo na Bellevue bowela nini na waza na suka mboka bokotia Bellevue mal à l'aise ayiba nini ya bino Bellevue asala nini ya mabe pa na bino oyo bino boni kotika vi na ete atikeli bino soki nini soki nganda soki nini bazobenga soki nini na bino wana atiki alongwe na ye na concours na bino bosala bimi na ye atikeli bino boganye bozwa batrofe nyonso ya mokili bozwa botika Bellevue ka ndenge aza na ye bongo bofinga ye makolo poussière botraita ye nini bokalifie ye bandenge nyonso abona ye bofinga ya longwe me bokontinue kofinga ye aboma nani asala nini na mabe o Bellevue ameme kulusu ya mutu nyonso alors botika Bellevue kimia botika Bellevue kimia en tout cas bravo famille Libota bravo la patronne bozalaki ebele wapi bwana ekozela vraiment analyse ya kitoko boye esalama merci beaucoup na famille Libota en tout cas bokota like s'abonner et ça là toujours vraiment ba jolibilité merci à toi Nene Nzimbi la brésilienne Doris Mwamba Niki Soka la patronne Rosie Mbouyi international Kabobo international Christelle Ngusu Babi Nick Bams de Brazzaville Patiti Tengue tonton Grâce et pourquoi pas de longues jambes Jubek Line Babi wana vraiment jamais bosana Tania Baoso na numéro na tina po bino po nganga vraiment na tina chana bana kaya motema rodu bangala Jenny le aquarium ozaki vraiment ebele epai wapi pendant Kolanda kozela analyse ya kitoko boye ya vraiment merci beaucoup ngana bino tokutani à la prochaine occasion bye bye.